Bonsoir la Chine. La Chine na yoki ba message na bino nyonso. La Chine bo bandela lisusko kwa appuyer croche wana. Croche wana ngonga wana. Ngonga wana bo appuyer lisusu croche wana eza na français na lobi na français croche na lobi na lingala ngonga wana. Donc bo appuyer lisusu po bozwaka notification. Peut-être eza YouTube mais ngaite mais bo activer ango lisusu bo activer lisusu croche wana en même temps boyebi ke mais fashion mikolo bandoki bazobundisa ye basatan bazobundisa ye batu nyonso mokili batelemeli mais fashion donc bo s'inquiéter te bo appuyer lisusu croche wana bo activer lisusu. Po sinon toza na live lelo sinon bo mona nga lisusu te bo mona trop tard. Boyebi ka bazo kanela nga ebele, bazo kanela nga makasi, bao kotela nga ba sous-marin makasi, mais e atende yango mute ko lembisa ngai. E ko lembisa ngai te. Même so ba koteli nga na sens mususu na côté mususu. Ba ko zwa ngai te. Nga naza problème na bango te na yaki ko sala mabe na mutute na yebi pe mutute to yebani ka pona Karine bino bozala na ka pona Karine donc to sala musala na biso ndenge sengeli et puis to défendre Karine ndenge sengeli et puis to soutenir Karine ndenge sengeli et puis to sala promotion ndenge sengeli. Donc les balobi le reste c'est pas grave parce que ceux qui ont se sentir mal, ça veut dire que yo moko muto yebi makambo sala ya mabe na ya malamu. Donc ngai naza nga na problème na mutute na yakika na fongola chaîne nanga na décida ki na lobela Karine. Donc o azo bundisa ngai ye na nzambe na ye ba misu ba yebaka na bango nzambe te ba respectaka nzambe te ba yebi loi nzambe te, donc il s'en fout. Mais nga nazo s'en foutre na nzambe te, nazo s'en foutre pe na succès à Karine te, parce que so nazo saboter Karine nazo saboter makambo nga nazo sala émission na ngai, ça veut dire que nazo saboter Karine parce que to lobela rande Karine to sala ka tunde to aider pour akoma ndenge ba misupe bakoma ba misupe lelo to koma koloba bakomo na bango parce que ba soutenaki bango ba edaki bango. Mais nazo mona te pourquoi nga moko kam tu na ponaki na salela Karine et puis na tournele sous Karine mandoki wana ezala rati et puis na mona te pourquoi ngai na ye ko soutenir Karine et puis na koma contre na bato balobela Karine wana eza but nanga te. Franchement eza but nanga te et puis eza cop nanga te et puis ezali ba idée nanga ite idée nanga eza kaka na soutenir Karine na salela Karine na sala promotion à Karine na soki likambo eza toza wana la Chine to sangisi ba idée soki likambo eza wana to sangisi soutien. Donc nga nazaka wana pona kosala musala nanga o nga moko na mizang na miang o balobaka ko engager nga mo na miangajaki. Donc Karine engagaki ngate, la Chine peut engager ngate, bana membre peut ba engager ngate. Comment ça s'appelle? Ba maman autorité bolimisanga ba maman autorité peut ba engager te do nga moko na miangajaki na position naza nango na minute o na ndenge nazali siko depuis septembre 2019 na mi pesa ki position wana nga moko nazwa ki engagement. Donc nazo mona te pourquoi na okoma siko ko sala makamsu ite ana longola activation na bino ya cloche po bomona ka ni nanga te, rien à voir. Bo s'activer en autre dessous, bo activer les sous cloche na bino s'il vous plaît la Chine bo salango soki bo yoki émission o yoki te bo lo bana muninga activer les sous cloche wana boyebi ke bino mo boyebi ba yebi na ba yebi na ba baza contre ngai, ce n'est pas grave mais ngai na ye wana pona za la contre binote na ye wana te pona za la contre la Chine te contre bana membre te contre ba maman autorité te moto azo kwa nga ezali nzambe na Karine azo kwa ngai parce que nazo salela ye musala mais oya ndiminga te
nzambe nde mutu akojugenga même so bo jugenga na mal ou du bien oh bako jugenga du bien on est ensemble oh pe bako jugenga le mal nzambe ye moko akojuge ba on aza juge te pour na juger mutu azo salanga mabe. Donc voilà la Chine, s'il vous plaît la Chine bana mamba mama autorité bo appuyer lisusu croche wana s'il vous plaît bo activer ango lisusu na yebi ke lelo na zuba message ebele kendenge nini bayo mona live après parce que boyebi ke bandoki bazo bundisanga ye boyebi ke bato mitema mabe bazo bundisanga boyebi ke bazo sepela te bango bamoni ke ngande mutu na pekisi la Chine edaka bango. C'est pas possible vraiment toza ba idée moko vraiment ya o balobaka ya makala na bakoni penza na mitu na biso komanga na koki kwa empêcher bana membre na ba mama autorité na la Chine ke ba pesa ka batute. Est-ce que ngana za chef na ya mouvement ya Karine pona pekisa même Karine yemo ko pekisa ka mutu te ba lobela e bongo ngaka mutu naza peka pareil ke bino bongo na ya opekisa ki la Chine bana membre ba pesa ka batone ba code te ozomo na mitu na biso ba congolais sala ka bien te. Voilà la Chine bo décourager te bo appuyer les sous croche wana bo activer ango les sous. Voilà tout kutana na ba 21h30 la Chine s'il vous plaît. À tout à l'heure, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye bye.